Mbote na bino nyonso bana ya Congo ba bomesani kolanda ngai Pati la Belle ya masolo ya sika. Tozali bongo lelo le 27 juin 2018. Lelo na kolobela likambo oyo etali coup d'état oyo esili koleka na mboka oyo Sao Tomé et Principe. Donc baza kotalisa biso ete coup d'état esilaki koleka na Sao Tomé et Principe. Sao Tomé ezali mboka moko oyo ezali na kati na mai etali na misu na yango toloba ete misu na yango etali na Cameroun, etali na Gabon pe etali na Guinée équatoriale. Donc mboka wana Sao Tomé ezali na kati na Angola te. Ezali na kati na Angola te. Baza kotalisa biso tentative ya coup d'état armé ezalaki contre premier ministre na bango. Kuna na kati na Sao Tomé bango pe baza ko préparer ba élection na bango législatif. Donc bato basali coup d'état wana bazali belese batu kaka ya bango kuna. Baza kotalisa biso te bazali batu ya kala. Donc avant président avant premier ministre akota ezalaki na ba premier ministre ba ministre bazalaki liboso bango nde mutu basali ete coup de tentative ya coup d'état esalama contre premier ministre na bango. Donc nasili ko tala ba information pa ndeko na biso mususu batoleka kaka na ba média awa basili ko talisa biso ete coup d'état esili ko sala na kati na Angola. Donc coup d'état raté et salami na kati na Angola. Bande ko ngai coup d'état sala na kati na Angola na éviter soki information ko yela biso jour nini soki tokotala tokomona yango mukolo nini na éviter. Mais coup d'état esala na kati na Angola bande ko ngai ata journal moko elobeli yango te. Toyoki yango nulle part coup d'état. Tentative ya coup d'état na kati na Angola, toyoki yango nulle part. Mais une grande surprise, to ba ndeko na biso, o baleka kaka na ba média, ba komi kolobela o coup d'état raté et ça mi na kati na Angola, balingaki ba boma Lorenzo. Donc Lorenzo balingi ba boma pourquoi? Parce que aza contre ba élection o eza koleka na kati na Congo. Aza contre Kabila a se présenté na kati na élection. Yango na tina basali tentative oyo balingi basali coup d'état po ete ba bomaye. Bande ko nanga tozala un peu sérieux. Tozala sérieux. To boyite toza ko analyser. Mais analyse na biso ezala vrai. Evanda na lokuta te. Ba analyse toza ko sala evanda na lokuta te. Ezala analyse moko beso muto ayoki yango après na sima mikolo sokobi a vérifier yango mona ke c'est vrai. Mais na ko tali sabino ke coup d'état raté to pe tentative ya coup d'état oyo bande ko baza koloba soi-disant et salami na kati na Angola eza information moko fausse. Eza information soloté. Na ko tali sabino bande ko ngai Kabila akolongwa te na ba élection. Kabila kolongwa te parce que ba mindele baza koloba. Po ba mindele ba memela biso Kabila, ba yebisaki biso te ke ba koyela biso Kabila. Ba yebisaki biso te ke non, peuple congolais to lukela bino un Rwandais moko beto ela bino to poser bino na mboka. Ba yebisa biso te. Alors pour la kolongola ye. Pourquoi beaucoup mi agité? Tolobaki de Kabila kolongola ba élection te, Kabila akolongwa na soulèvement populaire. Kabila akolongwa soki peuple a telemi. Po yemo kwa lobaki yango bobeta ngai munduki bobeta ngai masasi plutôt papa nanga kufa na mboka oyo nga na kolonga facile te na kolonga se belese na lisasi Kabila loba yango. Alors eloko na ko comprendre ete bandeko na biso na média bango nde mutu bakomi ko yambouye peuple congolais tellement que peuple congolais toza na poste ya information peuple congolais linga yeba au juste mboka na biso eloko nini eza koleka na kati alors aza na poste ayoka kotoyo ba information na nyonso peuple congolais aza koyoka bande kunanga ya lokuta ya solo nyonso toza ko sangana peuple congolais akomi embrouillé toyebi solo kwa kosala te to bungisi nzela o tozala kinango nzela malamu to mususu to ngai to sala elimwe biso ebungi parce que toyoki trop mais makambo pe o toza koyoka
eloko moko eza kosalama te eloko moko eza kokokisama te. Donc nakotalisa bandeko oyo bapesi information wana ya Angola nayebi te ndenge nauti koloba. Peut-être kokoya samedi, peut-être kokoya dimanche, peut-être kokoya semaine prochaine. Mais pour le moment na oyo nga nasali ba vérification na nga banda tongo na yoki likambo ya coup d'état te esalami na Angola. Coup d'état moko te eleki na Angola. Peut-être basali illusion na Sao Tomé bandeko bakanisi Sao Tomé eza na kati na Angola, peut-être pour balobaka ke nani do Santos auta na Sao Tomé azalaka muta Sao Tomé abotama na Sao Tomé, peut-être basali illusion ya likambo wana. Mais na oyo biso to yebi na information nga naza nango ezali ete tentative ya coup d'état esalami na kati ya Sao Tomé na Angola te. Sao Tomé eza na kati na Angola te, ezali île. Botika ko désorienter peuple congolais. Botika bandeko na ngai. Ezali malamu te. Soki information ezali te ndeko mobali, ndeko mwasi, oluki eloko mosusu ya kosala, misala eza ebele na poto ba distraction eza ebele. Tadi ovandi kaka pour la presser kaka yako pesa peuple congolais information, ovandi maman na kiti noa le bwaki ko bwaka lokwa mutu so bwaka la banyama, biloko moko boya salite. Non. Tozela un peu na logique. Mboka za mboka na biso. Na likambo mami o etali Zimbabwe. Zimbabwe tentative ya assassinat ngo sala ma contre président Zimbabwe o remplacer ki Mugabe. Balinge ba assassiner. Alors bandeko même kaka bandeko lo biso kaka média baza koloba ete non assassinat wana ezali plan moko international oyo ba mindele ba sali parce que ba moni ete ba président Zimbabwe aza contre ba élection ya Kabila ekutani mbala moko na tentative ya Angola ya coup d'état na Angola. Allez yango wana moni tentative ya assassinat ya Zimbabwe na tentative ya coup d'état na Angola esali ete batu na CCC bazali wana pour nini pour bango nde baza contre Kabila. Mais non président moko Zimbabwe utulo bango awa autulo ba ete ezali mwasi ya ezali batu o baza na sima ya mwasi Mugabe bango nde mtu basaleli plan wana. Mais c'est tout à fait normal basaleli plan wana parce que baza binemi. Tant Mugabe a démissionné qui Mugabe tant a démissionné qui ba sénateur na bango na ba député na bango ba vanda ki batala ki ete to remplacer nani misu na bango tala ki ete non to remplacer ex vice-président ya Zimbabwe ou aza président Sikoyo vice-président wana ex vice-président Zimbabwe président aza Sikoyo azala ke nemi ya mosa ya Mugabe. Bande ko kate bango Mosa Mugabe tangu Mosa Mugabe alongola ki na kati ya fonction wana. Alors Mosa Mugabe tangu alongola ki bakomba zaki binemi ba yo kana kite parce que bando luka kaka toujours nana ko remplacer Mugabe parce que Mosa Mugabe alingaki ke yenda remplacer Mugabe. Alors tellement que vice-président ex-vice-président président za Sikoyo baboya ki yango moni Mosa Mugabe alongola ki na fonction wana. Alors tant Mugabe démissionné ba sénateur ba député ba vandi ba yuto tsanani after pona kaka ex vice président wana oyo Mosa Mugabe alongolaka ay ba ko zoyer yende ba ko tse président oyo to balingi ba tenter akufa. Alors c'est tout à fait normal que moi si ya Mugabe a bongisa batu a préparer batu a préparer batu ete non lokola mutana zo pesa meeting to pe lokola mutana sangisi batu quelque part ale bokene bo sala boy bana droit wana parce que baza binemi bazo wele la pouvoir eza ndenge moko na Sao Tomé bazo wele la pouvoir. Alors bango bazo wele la pouvoir li comme na biso ba congolais ani etali biso te etali biso te biso ndenge na uti koloba ete na kati na Congo po ete Kabila longwa il faut peuple à la concentrer
peuple ayoka ba information ya solo peuple congolais ayoka ba information ya solo oyo ekomema ye ete atelema abenga na Kabila ye moko nalobaki yango soki ata bamindele bazoloba par-ci par-là mais soki peuple congolais olalisi misu yebaka pe baniati yo donc toza wana te po balalisaka biso misu na bainformation moko boye soki ya nini non totelema tobundela mboka na biso yango sujet nazalaki nango mpona mokona lelo bozala toujours branché kati na www.masolo-ya-sika.com tomonani na mbala ya nsima au revoir.